Il passe à ma pauvre. Il y a un début, on va mutakaliser. Moutambongo goza na kingo muke bongo tena santa mabebo. Tena tu yabo mutakaliser. Comment fait-il moutambongo goza na santa mabebo? Pe bata free de silba ko bisa biso wana li passe à malade yebisa ngata yo mo. Batu ba mutakaliser za bato ya fingaki. Bakolo ba fanatique na ba like secret to za na bolumbu na wata 10. To kwa ko no ya moko moko lemba. Plus ba benga ba ndeni lemba bo. Papa wako za ngo kwa bwa kaka. Biso to sepelisa miso. Mais mutu ba benga nga me ba mitaka msu beza rapé. Bo sepel mais eto ba ina biso wendeni. Kitoko te. D'attendre le pas d'abimi à l'ouki ko pousse ngo po ebimana. Ba kaniso na ko kanisa mais il y a bandé les choses l'homme propose des dispose. Donc pour ngai eloko za ko empêcher ngo ezate zaka misala ndi silaki te. Soki misala silaki elingaki bima. Date pénal ils ont reconnu. Yango le pas dans le bas qui date boye bana soki misala isili Sony Music a pesi date les pas d'ako communiquer via ba page naie officielle ou eza ba Facebook, Instagram na ba TikTok ba boye ba ke e ko bima telle date ko matel ba ba yebelo moko dina si folie mide ko bima avant stade de martyrs. Talelanga eloko oyo yasika eye agence ADBM full service eye pona ba solution na bino yondeko ozwami partout dans le monde olingi otinda biloko na mboka ya Chine na Congo Kinshasa agence ya sir pe ya serie yango yo awa tozali pona ba service na bino nyonso olingi otia ba container eya na mboka ya Congo kokende bipai na bipai te yaka na agence ADBM full service yako kama na agence ADBM full service otie biloko na Chine ozeli biloko ekomi na Congo oke inde ofuti mbongo lakini kokama nano ezala te bandeko na ngai otuni ngai okosala ndenge nini isifi benga biso na ba numero wana okozala mobimba na agence ADBM full service ya mwana moka adult différence ya agence ADBM full service bango ezaka ka serie bonzimelanga bandeko na ngai ekeyo oui. Nous sommes dans la parfaite joie d'être là pour vous présenter cette grande émission. Merci à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ces nets moments. Merci à celui qu'on appelle les boss Jires Mboni depuis les États d'Amérique. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à mon cordon Hervé Kabamba, les cordons les plus gentils du Congo Source. Un grand merci aussi à abonné mon communauté qui nous soutient depuis France, la ville à Lyon, Babi, président C de Tiamundele, fondation JDDC. En tout cas, un grand merci à toi. Babi agence ezala kaka moko ce qu'on a besoin peut-être la routine d'abilo konayo de Chine en République démocratique du Congo agence fret maritime aérienne il y a président Adolphe depuis Chine ce qu'on a besoin que babilo connaît avec sécurité babilo ko blungati en tout cas agence ezaka moko babi ABDM agence ya fret ou écoutine babilo très kitoko Chine en République démocratique du Congo partout vous êtes aux babilo nao malam koleka Babi Yatakabi toujours derrière la caméra, mon réalisateur. En tout cas, un gros bisou à toi. Un gros bisou à Normi Mbouakanda depuis France. Je ne suis pas seule, je suis avec Gouvele Gaulois, Nameli Pema Makassie, pour Namelama Pema Ponaye, Soda Mbodi. Bien aimé Mboni, pour mon boss aussi s'appelle Mboni. Avec lui, on va parler des actualités à Jet Set, Gouvele Gaulois, Mbotenayo. Nabi na Congo sous moi kala na pesi babolino so ba kala na pesi bino mbote nabi ka boza disséminer partout dans le monde na pesi bino mbote na bosa na te otangi vela na Adolphe depuis Chine agence ABDM au tielelo lobozui moto mo malamu na pesi mbote otala ngai vela na kati na pesi mbote otala Gouvele Gaulois na pesi mbote na yani kayenga kale mon invisible otala ngai na pesi mbote otala ngai na pesi mbote na mama Fanta Fofana na pesi mbote na mama Jolie Kwete na pesi mbote na Nathalie Chichi Beton
akotalanga mama odette mama ministre na peso mbote okotalanga epesa nga mbote na ma joli kwete akotala gouverner bolo vraiment nakoko bosa na te kopesa ka mbote na mama la Nita la gabonaise na bosa na te kopesa mbote na Sabrina Pini mondo yo ya ngai akotala ngai depuis quelque part excuse na pesi mbote na bike bato bozali ebele bokotalanga na pesi mbote na nono di mazo akotala ngai depuis Kolo ezia kotala ngai okonzi Abraham Monkendi na peso mbote kotala ngai boss qui le savait akotala gouverner boulot so ba boss ba komi baza de baza moko na mboko yo ya takabi mabango déjà combien na pesi boss qui le savait d'ici là mo ki les autres comprendre que ça boss dépasser 10 au 4 na montage na masque que ça millionnaire na kotala nga depuis États-Unis chez type téléphone sonné na pesi mbote na bato bozali ebele kotala nga malebozo mboka yo la mo asuka na ramona liboso na radon asuka yango ko ya takabi sur les qui disent couper montage abi akokata mabanga soda mbodi te soda mbodi boni actualité à Jet Set album Dynasty volume 1 ezokende ndenge nini pour tolobela mingi na sali remarque moi on parle toujours de volume 2 mingi mais volume 1 c'est comme si on dirait en fait volume 2 actualité pour rataki 3 max qui suit artiste album n'est pas les 3 max mais il y a qui raté bon l'homme propose des dispose vraiment bagolo bazaka uzake baoze l'album na bango mais il faut rappeler na bagolo abonnement na bino bozwa qui a ba plateforme streaming et aussi na mois de mars pour bozwa ngo na mois de bozwa déjà na mois de mars c'est ceci là pour la consommer Dynasty volume 1 so Dynasty volume 2 il faut renouveler ba abonnement na bino na ba plateforme streaming pour tango Dynasty zo bima boza na mikakata noté ya consommer na ba plateforme streaming c'est très important et ça vraiment très important parce que zo bossa ngo mena ko rappeler bino yango Gaulois et Gauloises na ba gladiateur c'est simple il faut en carte na yo master visa mais ezala en crédit olanda ba modalité nde basengaka oche ba numéro ya carte master na yo en crédit ou bien visa nde ozu abonnement na opona ko la Dynasty volume 2 mais en attendant to continuer toujours ko consommer Dynasty volume 1 oyo et pesa biso logo oyo vous allez dévoiler après sortie officielle de Dynasty volume 2 Dynasty volume 1 et otambola kitoko sur le marché des disques na baba déjà le barelo moko les padres à l'égal niveau ya robeta na baba faire comment robeta na motema aza artiste ya motema obiso ko mutu ozobeta na motema ya batu ezake lengi ke obeta kana baba déjà faire beta na baba mais bolingo ba congolais ba linga to pe ba golo na ba gauloise na ba meloma na bonne musique ba portaka pona faire donc liko ba faire afanda sko na motema ba gauloise na ba meloma na bonne musique conscient donc déjà to leka na bafle to goma na motema Dynasty marato betaka carte rose betaka ko mukunga ngutu ko lobate nzembo ya chimbi nzembo batika bango ya yena inos bien betaka ozwi nzembo ya ukapi ole padre a dédicace biso ba libanga kitoko e betaka ozwi ba nzembo ezali ebele ba marionnette betaka ozwi ba nzembo ko ba sing again bozo contient ba plateforme streaming pour toi qui babi na top 100 to bimarate na top 100 to na top 50 pe to zali na iTunes na Amazon babi ba plateforme streaming bato ba ko teka mingi eza deuxième eza Gezi Mawete nani na boom player za ko fele so faire abeta na boom player te faire abeta na iTunes eza ba américain tazo teka na Amazon eza boutique en ligne so beta le top 100 ba artiste congolais ba teka na Amazon basaka de vient na biso mukulu na Azaki 27e Nicolas Matili Soussou Ferregola. En fait, Ozaki 27e mais to limite la top 50 la top 100. Tout ça toujours. Sauf que la top 100 ba meilleur album africain, tout ça ba 28e. Sauf que la top 100, il y a meilleur album au monde tout ça ba 5 quelque. Donc pour le ba golo ba conscient, ba consommer Ferregola. Ce qui est important c'est voilà. Tant que sali album, il faut ba fanatique no ba consommer kayango. Et surtout que album est dans la soldé. Mais au monde ba muso abi ke ba ça la succès kana denzembo. Mais au monde ba top 100 ba top 50 Amazon iTunes bazate. Sinon te kawa. Pe au monde album be bimé le lot du soldat. Donc pour le ba ba fanatique bazate. Ya mo artiste oui. Ba soldat mo la ma elo a rolia to de ba soldat. So ko te ka te fina ka soldat. Au monde ma ke 4 CD a changola misusu
Liero. Vraiment. 4 CD Liero, album maison PZT. Exactement bongo. Si vous comprenez que vous avez des plateforme streaming, vous avez YouTube, to kanga bango. Côté au kimela ezate. Donc pour la goloba, les pas de to conscientiser qui ba golo. Que ba somba affaire. Soba au somba affaire et go ça biso bien. Donc tant ba go somba affaire, ni ko ba artiste c'est tout à travailler là. Tant ba bimisi mbongo, il faut pezonga. Il faut ça la consommer. Comme maison oyo ezo produire, ba comprendre poids, ba comprendre la qualité de artiste là bango, c'est ça. Tout côté les Cambodgiens volume D, Dynastie volume D, vraiment. Et comme il a posé l'arrivée à moi en Zambia, l'autre fois on avait attendu que le 14 février, pour repousser en gros, comme il est 3 mars, aujourd'hui date définitive, les oeufs banakou tout est, tout ce qui est de wap bandim, mais si les karaté, tout beaucoup le cabo qui se souvent. En fait, Talingana est peigné le oyo batbaïba. Les 3 mars, c'est ça qui souhait à artiste. Oh, à 5 ans dans la maison, on est sonné musique entertainment. Avec le quoi, on a notamment les 3, dans un peu 3e enfant, le maman Marie Maké, ça peut être chéri na Orly. Est-ce que beaucoup de mes albums, on a fêté na yango pe jour anniversaire, on a pe jour mbota mananga. On a le bac qui l'homme propose de disposer. Quand il y a ça la défaut, qu'est-ce qui fait que l'album est bana toujours cause la date a toujours repoussé. Mais faut appeler le album on est sur état pour faire pas côté prison. Déjà quand côté prison fait pénaliser qui misale avancer. Faire ça 6 mois la prison. À ça que déjà le travail à Dynastie volume D. Quand un artiste 6 mois ils ont pénalisé déjà dans le de 6 ans. D'autant le pas d'abimi à l'ouki ko pousse un mot pour bimana ma caniso na ko kanisa mais il y en a bandé sur l'homme propose des dispose. Donc pour nanga et loko za ko empêcher ngo ezate za ka misala de silagité. So ki misala silaki elinga ke bima. Date peno eza non reconnu. Yango le pas dans le baki date boye bana so ki misala isili Sony Music a pesi date les pas da ko communiquer via ba page na officiel o eza ba Facebook, Instagram na ba TikTok ba boye ba ke et go bima telle date go matel ba ba yebelo mo go Dynastie volume de go bima avant stade de martyrs. Et go bima après même à to be stade de martyrs après Dynastie bimi faire na ba chef de fête ça na côté. Mais Dynastie ils ont en plaire parce que c'est elles sont en plaire nini elles se fait rigolo pas vivre to pose à musique c'est pour stade. Et ça va évoluer à la bimi na stade. Après on passe à autre chose. Après stade to les gars na mambo les stade. Viens malange 6 nzembo. Viens malange 6 nzembo ne tongo. Mutema tesama bouli. Ça c'est ça déjà kala. Mutema na c'est les kamba aussi ça banze. Bonga c'est Léo, tu vas yo so ba vieux ba yimi na Dynastie. Na ki babi, o beta album ba vétéran. Mais so bengi mutu so bengi ve malange le quoi vétéran tangina artiste actuel. O so lo ba leki ve malange sala nzembo le quoi testament bouli le kiango. Ba ba artiste na ba chef d'œuvre. Vraiment. Ve malange ko yemba te na ba bet na ba bar ba yema testament. Bande kona kotanga na kozongela maloba ya boule binemi bale singa poison gouvernance la fiere wa pio binemi ba ba bien bo faire azoa ne te po ba musicien ba golo to ba imba bien bo ilunga zaki musicien ya moule sangolo kola nkake na matulu epe singa liboma na zanyi kambonga na sala mbongwelo ko pamba eko kiko samba liwa take ya boule tout ça est gouvé. Tu as une qualité et non ta quantité. Dynastie sa qualité. Est-ce que ta quantité de bananes? Ba danseur, ba youtubeur, ba artiste local. Est-ce que besoin ba tube polémico de la banda ça ba team. Nous avons vite imaneza tibete ka génération tout ya faire. Et na ba orchestre monsieur ça na ba pays austral, na ba pays ka o ya ba Afrique austral, aucun na ba Afrique de l'Ouest, aucun na ba Afrique ya nini ba Afrique ya ba pays anglophone OK côté ya ba marocain. Au moins les na ba orchestre mais ba beta vite imaneza nzembo na botanzi ma faire. Donc pour faire rigolo la salle ba orchestre quand nzembo mo wa vita imana. Déjà vita imaneza tube. Vraiment. Aujourd'hui nzembo le quoi victime d'amour. Au moins on le voit au demba mais on faire abimi libanda. Bang. Ba na kweli susu victime soufa. O ka ba bite betandre o ko le voit musique urbaine mais ça au demba. Il faut nzembo le quoi tout cheze. La génération fait na salon. Yo e ba Victoria Kimani. Mais bien le gars Nigeria ba tiwa sawa je façon beta partout. Fait ka benda Victoria Kimani ba yeba été tout cheze.
wana tib faire bete biso ba Nigeria bo fandi ba Ivoire ba leki na ba couper kale faire ayeli bango tokambwa yo bina ki ndobi kate mara moko akafata na faire azali roi ya musique congolaise vraiment king ya rumba congolaise faire été to fandi ya mopacho baboko tofandi abano bakuna baosala rage muto kolongola bango azate so ta de faire roller sa musique congolaise parce bango bizorbi normal pe ba baosala challenge ya bizorbi ya live et c'est ça là mais dans sa mopacho on a beaucoup de personnes ba musiciens mingi ba longoli yango ezaka faire rigola non la longola bango to ba bini yango mais yaka siko na sala soso kangi yango et dit frère oza na ina dance babi kitisela ya matate babi yaka na danse boye pe na ki batu babini yo bini batu kitisela ya mateza ya wenge yo so bagoye na danse ajana sisinzembo ko sa muta zate ajana sisinzembo liba nakala bon elo ni zanga po muto ya yemine sko muto na a créer batu ba finga fege ça correspondait na projet dynastie moya yemba mizate même ninga ole ka ba émission sur ça mais neta ajani vient na biso ajani on respecte beaucoup vient na so ajani a changer ka kombo yemba na yi boso muto anda zo pesa ne makambo dynastie volume 3 Aza pe déjà caché na epo bino bi opesa mutu so caché caché. Oh mais ça ya caché té. Pour mais ça ya muto yo zo lingo yemba. Est-ce que ça na ba problème na faire personnellement pour te bi bato ba financier ba chroniqueur ba nou image ya faire à travers moi na biso David na boye bien moté. Vraiment. Et qui m'a binoté. So yo ke yemba muto bongo ndeni no bi déjà que alega na sima mi konga bato mo ba nou ba détruire image à faire. Vraiment. Oh déjà faire pas sonner na moi na biso pour famille tika la famille na ka moi na biso. Jamais ko to ko côté qu'on a tout côté comme comment tu peux se bagoulois tout côté ma vie privée il y a artiste la bisoté mais tout le monde est le moko yo so ma muto so correspond à idée ya mukolo dynastie vraiment changer muto et ça non simple son nom ba diden nzita faire son vient ngai na ebo ba bina ngai yete mais na fils son fable na kila fils son fable tché et ça simple et là au cas ils ont bon moyen bon là ça ngalo kwa mukia ça vient na biso ceux qui te trouver terrain d'attente que mutabi amonani aoyema na dynastie ceux qui pas eu retard volume 3 OK volume 3 mamkoni d'écoute pamba oh des obima na va martyr si ba ne na ba ne après côté to kanga bato to bim sa volume d'avant martyr après martyr volume 3 bato tout bazo la to repêcher bango Babi, agence Zaramoko, agence ABDM, il y a président Adolphe, donc Sozan a besoin, il y a Batin de l'Obilo Konayo, Chine, Congo, donc République démocratique du Congo, agence Zaramoko, Bilo qui est avec toute sécurité. Babi, un grand merci aussi à Cède, Saint-Moundele, depuis France, Naville à Lyon, merci pour ton soutien. Nous avons Gouvernement Gaulois, Bino Bao aussi sur la Katikati. Gouvernement Gaulois, parlons un peu de Stade des Martyrs, l'actualité nous oblige, Gouvernement. Et ça qui a moi patient, là il a la émission, babi misi calendrier, il a fait pour faire autonomie. Zélanga si sa question là, aux arrendés moto sur eux qui dit camboyer, zélanga si sa question et vos apaisements. Babi nanga babi total émission babi les 24 juin Stade de Martyrs exacté pour la calendrier à Stade de Martyrs babi misi calendrier programme mais ba match mususu batangi na concert ya hériteur au beta la mois d'août na yebité mais en tant que journaliste j'ai pas voulu venir comme ça on a bien ça information na la salle ba bengara collecter traiter et puis diffuser na moni na ACP babi que non 7 chanteurs des fois beta concert mais parmi 7 chanteurs comme il a fait rigoler les alliés mais on ne comprend pas directement faire rigoler beta société to yebité boye na boula dynastie ndenge bozwana ko koloba loba ko bimate faut préciser banani bazolo ba beta te bon Nathalie moko Sami Mboma je sais aza aussi comme ça moko ba warrior comment nani Gouvé comment nani bandira na wana kombo yoka kombo oyo moko tangi et même na image ani na image ani nga na poser juste des questions et nga na image c'est le que je les ngai bato baso banga to beta stade poani babi boye la bango be esquisse tende boya na dynastie boya na be esquisse lelo to ko beta stade wana poto somba tapis à 91 quelques mille ba streamer ko ta Dubaï vraiment ba mamwe belé zo ya so bazo refaire ça des stade ya li on confirme le 1er avril à partir de 0h lancement officiel il y a campagne à Stade des Martyrs faire lancer côté ba banoko river ba comprendre et obi pourquoi bazo banga tout dans stade ba comprendre que ba tout ba beti stade ba sali ba vantir faire longo na ba stade nyonso ya kala bana ba sali ba vantir parce que la stade moni ba toi na crime boye wana faire lo ba obeta kana faire na kala c'est le passé donc ba tout ba beta Stade des Martyrs zani
C'est le passé. So fait Robert Ezanine. N'est pas pipé, c'est le passé. Que na tout nyoné fait Robert Ezanine. Donc fait Robert c'est les présents. Okay. Donc alors on va dire que défi au fait la gotika. Défi à relever. Mambo ça na stade de Marty. Mais passé on est considéré futur na présent. Ba stade ba passer ma bego et auto ma fitir. OK. Ce que fitir ça déjà bien. Passer musu pego na ma bego auto ma fitir neni. Quand tu entends bego ba passer na bango za ma be. Fitir a faire ndeko bongisa. C'est ça le problème. Vraiment. Non pas la Rolobanine. Baso banga ba mamu faire ça na stade de Marty, ils sont artistes congolais moroté. Bana ba na obeta stade de Marty à sala yango na kata stade de Marty. Stade de Marty ba chango ba pinete. Eza mutuka te. Vraiment. Tout fan de la bino ba pesa na code mbuma liboto et mona na te. Oh to zin tabana ba yaka. Oh. Et pas dans le bail logo mon tababa to mi bala wi mela tabunga. Musu za to ba koti saki. Musu ba zo ba koti saki. Tababunga c'est que tu fais so ba banane. So yebi sanga. Bazo banga le 24 points. La vie est fait à Zanamaka. Ça la constat banda faire abima prison. Abeta liberté simba de simbade. Et Simba. Abeti bizorbi et simbi de simbide. Et ils ont continué quand on a. To bandé sur la live et simbi de simbide. Mais bino pe beaucoup. Les 25 yani kainga na mama eleki tenge. Ba bengi batu na Belgique soirée dynastie des gala. Ils a dégâts ko sakana te. Siko batu bazo banga stade de Marty ba bige faire auton de sango. Est-ce faire aux 80 000 personnes au Congo. Tout selon logique nan. Faire na 28 ans de carrière. 18 ans de carrière en solo. Attends, a plus de 6 albums en succès. L'album a fait un peu chef d'œuvre. Abeti déjà concert à 8e album. Abeti déjà concert à VIP combien? Et c'est constant que ça la moto chef d'œuvre venir ça pour me taper concert. Tangi na ba concert Michael Jackson à VIP yo yebi. Tenga na tunika ya faire rigola. Tangi na abeta na Chicago. Abeti tangi na concert Michael Jackson. Gouverner Gola ndem toza na on a roloba na yo ba ela bino liboso système wa YouTube to nyata ba mona YouTube. Ba kima YouTube. O ba plateforme streaming to reverser ba na dynastie. Donc faire rigola za na VIP te, na concert VIP. Faire rigola za patrimoine international musique à Congo ba VIP ça lekango. Ana ba concert etikala. Ya ba combien montant estimé ba montant. Dans Liban, mboka $1000 na Kenya. OK. Tant que na chanteur congolais na obeta Liban na Congo na $1000. Pe image eza. Na chaki kuna émission qui yanine on a sangi na chaîne Afison Fab. Concert soit $1000. Ako kosa batu to concert no sangi se bana verni che ina no na maboko zo koza concert. On eza ke bana verni ba kota ka Pullman te ba kota ka Bermin te ba kota ka Béatrice te. Ba bengi o madame Macron. Ya ko betre biso bana verni o suka verni na noiro chet. Et là ça ke ndengo bala ki verni chaki na Liban eza ya muindo. Ka madame Iwana Robin alobi ke pour l'instant qui bozo yo kaete donc boza na ba musicien boza na avenir te boza musicien te bozo yo kaete bozo na MC asa na blogueur youtuber bozo na musicien te yo so na Congo to na musicien ba bengi mundibu bandibu baza kuna na Pakistan musicien mundibu asa la te pe musicien bo yemba te bon pour Robin na yebi go yemba te oui mutu su net ngana yemba ba complexe azo yemba bien mais so Robin na yebi go yemba te ayemba na demi ton yebi ko ta na gamme te déjà mutu yebi ko ta na gamme ta ayemba na demi ton c'est un faux chanteur donc ça chanteur te moi ba merci Congo merci YouTube vraiment banda matanzeta kita asa nze momo nzete banda mi matela imomo ya kita ezate esa kita ki abeti ba kulumba esa kita pikolo ah tu n'as même pas question moko bozala ba tube bongo ya ça la tube il mo tout na ba tube a poser ba tout bien si ba meka côté pour ti ba meka côté eza a poser biso tube ya côté ba chant na ba chef d'œuvre ko bino ça non tangela kanti mo bizoro beza tube tu ça chef d'œuvre eza na tube eza chef d'œuvre nze mo maboko pa beza tube eza chef d'œuvre nze mo wa mukungu eza tube eza chef d'œuvre tout ça comme ça mo wa Robin jour ça nze mo wa jugement atiki kaya wemba lisu et ali biga ndinga c'est fini na vie na ye mine bo sakana batu ba marquer histoire musique congolaise lo ba faire parce qu'on est go marquer yango kalezaki wenge panzani faire ko mo sangisa batu dynastie so bo kabana mo bali bozonga ni loba yango dynastie. Oh oui, il y a pembe. To kabana mo bali to zonga dynastie ndesinga to kabana di to zonga dynastie so bo kabani wenge panzani mais so bo zonga ni ka dynastie. Mais gouvernement Golo na yebi ke o eza actualité en dehors na epengele logo le 24 juin. OK. Mbule beta te poser langa. Malike za makasi. Moyo za makasi. Mbebwe e kausa biso. Toya. To bongisa ba tricot pour to ya na biso stade to sala mo système catholique. Kanga mamna lo bana yo. Ba golo ba okena ngo déjà 12h 13h mien. Pe ba golo bana kanda double martyr.
Pour ça, tu as un petit 3 heures comme double martyr. Tu 3 heures double martyr. Tu as matin. Mais tu passes ça 22 heures. Bon, ben, ça. Zéro, comment on a envoyé les gars. Pour faire quoi banaka tika bango ba sangana ba yebe qui sont faire mani mangwa ti Lopez la tapona but oyemba on faire oyemba te vraiment faire quoi banaka ba ini nanga baluka kanini akati public je musique berado presse era sala motozo somnole bango bazo kota la orchestre oyemba kata Tchaka oh ya ya eh tila muina. On a sengi golo pour na mouchoir na pembe. Bolingwa moto pasi. Ah yamba te. To boyinde ba trouble. O ka banze mo na yembela yo. O ba to ba zoki o ba to boyi ba. O ka banze o te ba meilleure chemise. Donc faire ko yemba ta ko bandaka sans interdit. Banze mboto ba bandi ko yemba. So kina kolela pinzoli na ngai. Ako bando ko yemba faire ko e ko za kelem susu ba fandi bazo lela na fere bazo yemba na fere. Notre big golo bon sa mouchoir ne peut ko pepande mouchoir na mandala la. Comment ya faire golois ko beta caché na ilongi na ye ha. Bolingo vers ba fanatique na ye. Attachement vers ba fanatique. Bon ko ba fanatique beaucoup décevoir. Fanatique ni ça décevoir l'idée. Bazala te. Kay moko de sa ucho décevoir. Nani ça décevoir l'idée nani. Moko auto ko décevoir et kanda la bo mutakaliser. Nani ba préparer les bino bomba mutakaliser bino. Nani yango ça qui fanatique a fait ba li passe à bambong. Li passe à ba pauvre. Yango début on bo mutakaliser. Mutambongo ko za na kingo muke bongo tena santa mabebo. Tena tu yango mutakaliser. Comment fait-il mutambongo za na santa mabebo? Pe ba ta frère décide ba ko bisa biso ko na li passe à malade yebisanga ta yomo. Bato ba mutakaliser ça bato ya fingaki. Bakolo ba fanatique na ba like sekara to za na bolumbu na wata 10. To kwa ko no ya moko lemba. Plus ba benga ba ndeni lemba bo. Abona bi muta ça ko konda bongo ça la ka. Est-ce que to lettre la qui to moni pas lancé à faire. A ko lancer ni ti nani ozo. Et ça non pratiquement impossible ozo no neni. Sozi à faire yo to neni. On a joué. Je vais faire une émission spéciale moko ya sakana. Si au côté na sama belo, qui to côté na sama belo, au tire le komutaka la faire na réseaux sociaux mona na te. Et yo moni ba faire ba lo ba Eliane. Ko chacun na ba jeona te moni lo wa au moins ya pasteur wa biblia mutaka no ngani. Moïse. Temi était mono nani ya Mike on ngani. Yo moni mama peigner le wa golwa. Le wa ba zawadi te. Vaseli. Mami no lubana. Faire ça patrimoine ya mboko tango fingi faire ba retomber na ngwe kuya. Retomber na ngwa liboso mutakala na yo. Okoti ça c'est interdit. Très yega. Vous comparez à la pauvreté, vous avez un côté qui ça. En fait, vous avez rappelé côté mouta bimi, vous avez le bon on est en Afrique ici, la pauvre, à le côté na éducation et balani. Parce que le côté il passe à la pauvre. Au faire ego la base, on a bala moura mike kuna en Afrique ici, en Afrique il faut en mukanda, il faut ça ba effort, ils a pas si, donc il y a boîte. Ego la na bana na poto. Arrêtez na bana Afrique ici, les bana na Afrique ici sont assis. Faire na bana na poto. Et ba petit mo bozo zo. Ba petit nini, on va pas faut débe za mutu na makolo. Ba petit mi. Niate mutaka na lemba ngako mao nini to boa bako ngate me bato bako boa mosusu papa wa bozala ngo boa ka boa kaka biso to sepelisa ka miso mais mutu mabenga mina ngame ba mitaka msu beza rapé bo sepel mais to bayi na biso wendeni kitoko te na bi mutu za déjà malade bo mona ngo bien bien oh nga mona ki on zaki propre ouais propre zaki très propre lisse on a bikite. Golo pardon, tu consacres à ceux qui disent que docteur ignorant et héritier wata, ceux qui ont non malheureusement on a quitté. Non, j'ai monté dans le quoi gomme. Aïe ba ça la bande moi bien. Je ne pense pas qu'il y a raté. Non, quitté, na ki bina fila lobby, nzemba gomme na atana bandila zo kangote. Ayo ko kana amuna kana TV ne moko, je ne comprends pas parce que la bandila zo ko te kana TV. En fait ba Fabricas ce sont des gens qui ont déjà vécu la musique. Azana banzembo azana bati ban succès na musique ya Congo. Poboy ba bina fila dima panani. Et pas ya Weranson. Poboy ba bina fila. Eh bina fila pas Fabregas plutôt. Poboy ba beka ma panani. Pas Fabregas. Poboy ba Ibraton ma panani. Boza mukolo ya mutu na âge mais boza mukolo ya musala na yete. Pour musala na ndé sali ke bobi mananza na yé. Vous comprenez? Donc Fabregas na bango to comparer bango te Fabregas alwa ya na bango. Bato tout batikali faut pas penser à Fabregas c'est respect. Ça mi benga maye son maître, a vraiment maye son maître. A créer empire na ba chef d'œuvre na musique. Na ba tibi, asala ba tibi na mboke betate betate.
abimisi na bato pe ba osa succès. Comment fait-il boni bokela bo comparer ekela mu na mokeli et tu vas le bon comparer et quel amour n'a mon qualité. Mais ça qui est passé, quand on te continue à fabriquer, quand Robinho Kolobake 12-42 bandal évolution bandal. Tu vas simbi base deux fois té. OK. Mais ça qui est passé quand Robinho Mondi Kolobake, Fabregas n'est pas un musicien, Fabregas est un blogueur, Fabregas peut être malade, alors que parmi les 10 premiers musiciens en Afrique Mutazate. Mais oui, Fabregas est un solo. Mon côté on se compare na ba whisky na ba David Mozate. So Fabregas a fini toi mambo solo. To fanda ba mindele ba bigi oza YouTuber. Ezaki bina filete ndebisa Fabregas aza YouTuber. Non, ezaki mindele nde ba yebisi moko na biso oaka ko bala Macron, madame Macron. Ba bigi oza YouTuber. Pe ba bigi artiste local. Tandis que bango ba international, ba mindele ba benga ba international. Ba call international. Ba bigi oza artiste local. Apesi ko na ba bigi YouTuber. Ezaki bina filete ezalaki ni Fabregas. Fabregas a bigi marambo ya moni. À côté sika ba candidat artiste ya complexe oh ya complexe à bango. Dans abino mon pe oza abinoté. Faire ko za patrimoine immatériel mboko kumbe ko ta patrimoine immatériel ya l'UNESCO faire za artiste international. Longo le faire ko la poids lourd représente la musique africaine toute musique congolaise. Valablement. Nous sommes comme faire la poids lourd. Ah tiens ba musicien oyo yé madame Macron azala complexé na bango. Ba se retrouver na liste wana mais madame Macron azate. Vraiment. Ah ça ezaki ne bongo. On a sens à bongo. Complexe aux arana ba whisky, on a ce côté ba candy ba whisky. Yosko madame Macron aux até moto na vernis à mwindo. Si vous voulez que Fabregas ça mal encadré, je ne sais pas. So mal Fabregas ça mal encadré, bo bimisa bango ndeni. Ça revient même na bango moko. Pour ceux qui Fabregas ça mal encadré. Ndenge ni na ko bimisa bino pele lo ko sala succès. Ah comprenez? To sola te, ba tout ba ta biso pembe. Vraiment. Comment moto ça mal encadré bimisa bino pe bo sala succès. C'est que déjà au départ ça qui bien encadré. Aye pe encadré bino ba yana yi. Bo bimé pas leki na bino. Le sais que ça qui déjà bien encadré auparavant. Aye pe encadré bino ba yana na orchestre na yi. Pe bo bimbo mo ça succès. C'est que ça déjà bien encadré. Vraiment. Ils en ont avec compression moko boye. Ils en ont mutro makolo. Gouvernement na fait la côte na ba bêtise wana azande concentrer sur l'objectif na musique à bêta. Ami côte na ba bêtise parce qu'il ne reconnaît pas quand même Fabregas comme son père. À côté na ba distraction mais ça batu muto ba influence raye. Bon ngali nga côté na ba ranking wana te po bango mo ba yedi côté ranking e banda na côté pe e go suka. Donc ça ba ranking na bango na côté il y a ça débat de musique. So ka ça qui encadré te bango ba yana ba nga ba ça encadré comment na orchestre na yi. Na muto ça qui encadré te. Pe bo bimi pour ça succès. Donc c'est qu'il était bien encadré auparavant, après il y a encadré bino ba yana yi. Message fort nous ko lancer pour na ba gola et puis pour na ba fan tout et jet set alors pour qu'on se sépare. En tout cas ba gola ba ba stade de Martyrs na bango ezali. Qu'il pleuve ou qu'il neige, stade de Martyrs le 24 juin. Ba ko sabino te. Ba ne golo ta ba mona ngomi réalité. Faire dans ba fan tête démontant bango na aéroport. Faire dans ba tout le ba comprendre que faire ba fanatique ba motivé, ba vraiment chaud. Ba aux aguets pour nos stade de Martyrs. Rendez-vous historique le 24 juin. Golo que nous avons abonnement dans la plateforme streaming. Pour besoin qui a une année déjà expiré. Pour renouveler en gros la dynastie volume de le 1er avril, début avril, lancement officiel. Il y a campagne, il y a stade de Martyrs, il y a agence internationale autre au Sangana Bango pour nous faire la pub campagne de stade de Martyrs. Gaulois et Gaulois, partagez mission, likez, chaque commentaire à Kitoko. Ensemble, il y a la force, il y a Gaulois. Unité, bon mot qu'on dit que ça la bien, tout Sangana. Donc quand il date le 1er avril, nini campagne officielle. Début avril, tout lancé. Campagne officielle, il y a stade de Martyrs. D'après Simbo, tu as dit que Batouatel Ngai Bazali est belé. Vous allez vraiment ébélé beaucoup de talent. Il a payé Bobo Liziba, Bobo Zola Jack, Bobo, il a payé son moto de talent. Il s'appelle na Pini Mondoi. Il a payé son moto de talent. Il a payé son moto na Bato Bozali. Ébélé venant Adolphe depuis Chine, agence ADBM. Yassir, boss qui le savait. La tire la ranaï. Nous avons kamusa mukili. Kalate na payé son moto de talent. Il a payé son moto na Bato Bozali. Ébélé ma jolie couette na payé son moto de talent. Yani Kainga mon invisible. Adam Baba na les patriarches. Na payé son moto na trésor. Pembele ya kotalanga na obosa na te ko pesa mbote na mettre bire de prince des Zamunda elle chapo na pesa mbote o kotala gouverneur na pesa mbote na bato bozali et bien Max ka kesa millionnaire en euro vena ngai arma centre ville koko la Liège ya Katibi
na pese mbota akotala soda mbodi akoko bosa na te Germain Mbala munama akotala na dikiba mana Paris TGV akotala Gouvé les Golon la pese mbote ebele yaya akotala Gouvé le yaya kati kaka ndenge eza la pese mama Fanta Fofana mbote mingi akotala ngai vela ngai adishe mongombe ya adishe mongombe la pese mbote ba boko pa petit na pese mbote akotala Gouvé le Golon ya adishe mongombe la pese mbote akotala soda mbodi la pese mbote to sola ndenge eza la pese mbote na batu bozali ebele mon vieux Xavier depuis quelque part na pese mbote azarani Brazzaville mais akotala nga depuis quelque part mon vieux Xavier na pese mbote akotala Gouvé le Golon na pese mbote na mère nga Vicky Kapinga Gaël akotala Gouvé le Golon na pesi mbote na bato bozali ebele vela nga Janisi Tanchunga Putubanga Muchuru le gourou du temple akotala nga la di fumo ndike ki a lost akotala Gouvé le Golon na pesi nga me Arlette fumo akotala Gouvé le Golon boss conforme à Moni 5 étoiles monté maman Florence Souba qui en direct à Genève derrière même à Cabis confine la pesi mbote akotala Gouvé le Golon ozala ki pembe nettoyage à sec défense et sécurité o tout isami pena kufa c'est que moni moni na to kamata na bizorbite nga linga rotango betele oyembela nga kota abenga ya edingo bombande swaka ebimiza gabitumba akobengela yo edingo ayako sugisa ça fait simple de votre bataille merci c'était là vraiment votre belle émission la source de star qui passe toujours votre chaîne que vous aimez beaucoup Congo Source en tout cas merci à toutes les personnes qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention soutenue merci à mon boss Jiré Semboni depuis États d'Amérique mon cordon avec Bamba les cordons les plus gentils du Congo Source babi agence Zakaka Moko ABDM agence fret maritime aérienne donc Chine en République démocratique du Congo aux Anabézo Bilo connaît à la très bien sécurisé agence Zakaka Moko en tout cas il y a président Adolphe Sorozawana au Zapena Bilo au Maramaro bon bayi bakio na kutaki koli langizaki boesali boy non kuna mamwani za raté babi un grand merci aussi un grand merci plutôt na cède de depuis Paris on se retrouve prochainement même chaîne mais avec un nouveau numéro bye Talelanga eloko oyo yasika eye agence ADBM full service eye pona ba solution na bino yondeko ozwami partout dans le monde olingi otinda biloko na mboka ya Chine na Congo Kinshasa agence ya sir pe ya sérieux yango yo awa tozali pona ba service na bino nyonso olingi otia ba container eya na mboka ya Congo kokende bipai na bipai te yaka na agence ADBM full service yako kama na agence ADBM full service otie biloko na Chine ozeli biloko ekomi na Congo oke inde ofuti mbongo lakini kokamwa nano ezala te bandeko na ngai otuni ngai okosala ndenge nini isifi benga biso na ba numero wana okozala mobimba na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe différence ya agence ADBM full service bango ezaka sérieux bonzimelanga bandeko na ngai ekeyo oui